azaki na kisasa te kobela ozobota abela abela on a kisangani tu ko to ko lande na kisangani delta tu to tourner na absence na ye au moins itala au moins ba tu qui tombe na za ko échapper te non ko la ba kutu biloko wana te au moins biloko lelo comment au sala ngana bima tolérance c'est ça là tanga oloba o baba ko ya 2013 ba yeba kutinga na loi coupe du monde na ligue des champions ba jouer ba betara mondial ba betara na ligue des champions tolérance zela si ça dès d'abord zela si ça comme ça il faut masolo voilà na glissé na bomé sikoyo kaka awa vanga na déplacer to uta kozana na ina major bisadi dit to kutena major to bimi to kepena to meli to leto ye na osala film moko en tout cas d'être fozala loko bozana dadi kitambala so na pesika jour na ko bossa mamwebele dadi akozoya koya nane batuna film nane major azonga na yeba tena tuna dadi alobi mutu wana benga biso brise salma kamne president ata benga bino brise ke tozala na yo benga ngate ponani comment boko zona bana moko ya basi na ya mibali basala na nu théâtre te ba oya oye ko la théâtre na nzonzing mais boboyi batu oyo bayebi yango basala naloba ke omoni na mona nzonzing il faut to sala travail moto conquérir ba Nigérien na ba Ivoirien to vani samayeri ngana o ngana yebi dadi oya yebi o chakala yebi to vandi ba elombe biloko ba yebi to vani sana mayele ba producteur wana ba yebo ta musupe to ko exiger ba montate ngaba lobate ko na boya ki orgueil moi ça eza côté ko te ki individualité azana raison nazala ki mingi tronga pona ko kima ki mutema mabe tala banda ari banda ba musicien na succès na bango na ba conflit na bango ba boaka na ba maladie te mais ba maladie lokola ba mbaso ya na monde théâtre pona Alex ki mutema mabe o comprends ki mutema mabe wana ba ranking wana ta mususu ya to téléphone lo ba ya to bana ko kima ko tika ibongo ti pa tena lo ba oboni tolérance micro ça qui ngai papa ezaki yo mesu ngai je suis contre moi aussi moi tapis rouge ligue des champions business ambongo c'est Moïse tapis rouge to ba scénario nyoso si bosala est-ce que si bo conquérir ba Nigérien na ba Ivoirien mais na groupe d'État force lelo 12 ans na RTG 15 ans d'existence soko na pesi ba scénario na ba film na oyo moko dadio sale pa na groupe ce bataille yango ba zu film Nigeria ba che ta mususu soko tala ki bilongi bien te o kansa on est film ya ba paya na ko sala ngo na qualité mais batu batala ngo na TV yo fele mais bino bo sa biloko moko oyo ba ko teka na mbongo o ba commercialiser na poto tozala bandeko ya poto ba za ba camarades ba Nigérien ba Ivoirien mais faut mona peke non. Bonjour très chers amoureux et amoureuses de votre grande émission Toye Babango avec Yves Pantos, grande salle la fin de Dieu, Balobi journaliste international, directeur des infos, chercheur Yamakasi, Yves Pantos Yeyo, Balobi l'année 2016, l'année des convictions parce qu'ici on travaille avec Congo Promo TV, les Gigaboss, Yapembe, Balobi, les boss américains à Fungindo. On est toujours là, na bandegoni surtout, vous sepez là à la Congo Promo, vous sepez à l'émission Noté Babango. Aujourd'hui nous sommes très ravis parce que nous sommes avec Balobi Daddy Kikamba là, Toza, Nandegona Bisopé, Data Fox, tout bête à la maman solo, année 2015, Bilé les Guinéenini. Et puis ma solo est belé parce que Yves Pantos allera toujours à ce Sabino parce que fort à boy ils allaient naï ils allaient Yves Pantos Negonabino. Alors quant à moi je dis déjà merci à celle qu'on appelle Babi Gracia Ngumba, la fille audacienne souris joyeux aux yeux pliés, toi-même tu sais Gracia Ngumba Balobi belle détail de Fugui maman Junior Ngumba, sans oublier Balobi moi soyo à Kanga Londres. Paola Schengen London maman na prince quoi voilà merci Nayo la baronne tout ce qu'on parce que Nabino ne m'a soulé toujours kitoko na bosanité Jérôme Kouleo sommet du Canada motema esprit babo la patronne aïe harmonica cette fois parfum motema de dos soit dit Elilia Kolo et Lilia Nzakomba arc-en-ciel 20 fois parfait parce que langue tindaki et ça va bien là-bas la poto na vie na ngapé Alexis Mouini Paulou venanga Alex Mouini merci mon vieux sans plus tarder tout qui n'aura déjà tout solo là na bande on a biso Daddy Kambal et puis Data Force c'est parti Raïsi Kang le super pour caméraman ensemble avec tout ce qui domine et puis Data Force on est là donc votre émission Toye Babango comme je vous ai annoncé que tous nan de Ronabiso Daddy Kambala tout ce qui domine et puis Data Force tous na bango pour que tu beta masolo ka ningizalaka babi théâtre koufi quelque part bande muso alobi année 2016
Oyo, Tobandi, Tozotala Bata Théâtre, mais soit 2015, Bata Théâtre, Bassale Loroté, Tomoni Koutou médaille, en 2016 Oyo plutôt, et bien ça mis déjà, et puis Bandon soit musique qui met Tomoni, Bata Théâtre, après Bazui, mais Bandon Moussou peut Bazuiter, voilà, les autres Oyo, en réalité, Nini et l'équipe Nini, et ça là que le théâtre congolais et Olympiques à Rokita. Quant à moi, j'ai déjà bonjour à Dadi Kambala, bonjour. Bonjour papa. Bonne année, na batna so balinga Capi Rouge. Tout ce qui te met la mobile la série Ligue des Champions. Business à Mbongo likamo la moto te kepa na couleur. Voilà. Bonne année. Voilà. Merci, bonjour Deta Fox. Bonjour, bonne année Nayo, bonne année l'équipe Mouvement na Bandeko Nyos Balandara Deta Fox coach allemand champion du monde. Voilà. Merci donc également merci aussi à Jires Bondo, nationalité belge, Jires Bondo Talagarayo, vraiment sans oublier mon vieux que j'aime bien, le impresario Claude Ndomba Sinakati à London, vieux. En tout cas merci, moi solo toujours Kitoko, c'est dit qu'un temps Roda bébé mineur, Balobi français de France, Chris Tembo, les victimes mariées 2016 yango année tout le Kitoko pour que moi solo là toujours Kitoko na mariage Torozala wana 2016 carte de tout le Baka. Alors, nous avons dit qu'il un peu partout. D'abord, santé nayo et puis bilan il y a 2015. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2015? Nini au Kanako Sala au Salaki, Nini au Kanako Sala au Salaki. Voilà. Non, d'abord pour la santé, je suis très bien. On va bien. Nous avons passé grâce. Tout continue en 2016. Mais on a un projet après prêté. On a un projet à 5 ans, 10 ans après. C'est mon atta la makamni on a kanaki quoi. Donc 15 ans on a. 15 ans nous exoquerons bien. Le projet on a peut-être déjà à 3 ans, 4 ans. Là attends en 2015 ce qui marché peut-être le projet ça qui prend 2 3 ans. Donc on a après c'était 15 ans on a. Voilà. Alors dernièrement on a un problème na bande on a biso ba combattant. Est-ce que déjà sur Bongisa na bango parce que le théâtre nous a dit moni dadi kitambala bazo longola ba fâché fort est-ce que Bongisa na bande ko na peut-être aux gens informés tinga la très gros problème jamais na ba combattant jamais toujours problème na bango te mais puis vous avez parmi batu bozala qui na parti politique mo oyo bande ko na bande lingate et tant que moi na mboga bozwa be mo baloko ya mike mo beloko ya mike kuna et maintenant bande ko na ninga basepela la partie wana te yango sala ke basepela pe suna yote te faut ndi bona bien biloko ni na mike faut expliquer bien ozobe moi la koto a partie wana te to ba linga to ba vérité mais moni soto masqué soto lo na mabe to buka mabe biso to zaki na partie songolo te to za na partie moko te non moi personnellement Dadi Kambala na zo mbongo te photos à clair nga Dadi Kambala nazolo ba pona mutu te pona nga nazola nga mbongo te utako sa ote nga Dadi Kambala nazo mbongo te chose vraie tout ça qui film c'est Sabidimbu mais na film c'est Sabidimbu patine so bangi va victime te ozomona film wana ndem te ça qui n'était créé moi ba makambo wana mais ezaki nango déjà qui me contacté nango kana début wana donc c'était comme ça mais pona ko so mbongo tout ça les films nga Dadi ba pesa mbongo te merci Dadi donc na éviter ce qui a wangani ce qui pèse la vérité bon yemo motema na yebi voilà ndenge zo le kabozo le monde entier voilà nazo bato tozo le bela wana baza ba responsable mboka na kokosela bango makampani là monsieur pe bango ba ko pesa na bango yo ebika ndenge makambo za on ne sait jamais là monsieur pe za oubli là monsieur pe tango nanu ekokite parce que moni ndé na ebisio là monsieur zo zela lelo même si bon bon si le pendant 2 3 ans 4 ans après on comprend donc voilà les amakambo c'est le kalango tout le belango suscité quoi est-ce que vous avez mis ça oui mais na lobby Yesu mwana nzambe bato baki ba proche na ye bato ba bomisa ki bato bazaki kofana na Yesu bakondi mbokondima Yesu te oyebi ngaso nazalaki excusez na un peu moi ma voix amkena non tu sais mais ça va voilà obi mukolo bako kanga Yesu bakataki mutu mo litoyi garde corps mo Yesu akataki mutu litoyi ta makilete ta muto bakataki litoyi Yesu azui
alors que lito la mabele abwaki so isoki ndenge akangela lito ibo ta lito ezongi makile kauki ngaso na zaki muto bakataki lito nanga na bongo malaka ya Yesu Kristo mais muto la Marie babongisa ki lito akangaka ya Yesu akendeki voilà mukine tamla mavonga la voilà. Merci Cédric Gamba. Donc nous avançons déjà. Tout ça plein de on a biso de force on a peut être ma solo sans tabou car on a bon to beta ma solo. Merci na la poupette précieuse balobi toujours na bois fort na Katia Bruxelles balobi commune ya Batamongo mais la poupette la précieuse azawana cela veut dire que azana mongo maman na a Medeo. Voilà, merci. Alors, de ta force, un peu partout, on va comprendre. Depuis au quotidien monde, d'abord avant de comprendre santé, les abonnés boni, on va comprendre. Bon, moi bena santé na legisi fête ba fête au bena santé mobulu bato ba ebinga so batenga ba moi bena ke non nazaya ko kitamuke par rapport na tamboli libanda na yaki santé pena ivanda ki normal mais mo pepo ya le ka 2015 au 2016 santé kitimuke mais santé à mouvement ils a très bien 2015 sur plan artistique, plan technique, tout tamboli très bien. Et puis na sali ba scénario na ki toko to tamboli na biso très bien. Mais sur le plan financier, on est aux élaga ba sponsor ou ba producteur. Ba monanité na 2015 ba ko sponsoriser biso to ba ko soutenir biso ba monanité mais e ko lembisa biso te po eza musala o esi na botama artiste na okufa artiste. Le Roland Nzamba tikinga na bomo ina koti 2016 on a zoki na 2015 nous avons espéré toujours que 2016 les ayants na ozwakaka. Voilà, maintenant question usa en tour de rôle. Maintenant on peut s'appeler bilan de 2015. Sur le bilan 2015 bilan ni représenté na bando wata la biso un peu partout surtout mingi na harmonica cette fois parfum à cancel motema de soit dit au balota la biso pe libanda mboka. Oui, bilan 2015 on a bis plan artistique et encore musala na tambo na musala très bien. Na sali 5 films mabe ya nani sangisa succès fou Oh, Biloko Mboua, c'est en crise 5 films, je crois, en 2015 on a sali et l'équipe très bien. Donc, na musala nango nza mapesanga na sali yango très bien. Groupe est stable, bananioso, ba chéri, ba garçon posé tout vendre très bien. On a obika que sur le plan financier tozela pour na musalo yo, tozela kaka soutien ba sponsor ba producteur na ba membre ba libanda o ba soutenir biso tala ba libanda mboka banini to mo bina que 2015 comme si ma solo bini lalaki to éviter sur le pourquoi donc ils ont parfois ba crise économique en kanga ki 4 points sur ya ba tuna biso quoi. Voilà, mais une question me revient d'être Fox tant aux senga soutien et pas ba libanda tandis que yo moko na bantonji ngozala vraiment ti na bozala ku duté et bien so bande ko pe libanda batalisa c'est dire quoi oyo kana bien te na ba producteur to mona kango eza avantage te pona te bon moni d'être force lelo yo 30 ans de carrière à 30 ans de carrière na musalo déjà sinasali donc nazana on a ba relation ya bien na ba artiste nyonso ya mboka batoto banala ba musala. Vous comprenez? Ba producteur tam susu eza moi jalousie moko ya biso na biso ba artiste ndi toza. Producteur ako ya tam susu akuta ina Dadi Kitambala. Ayebisie salelanga sélection ya ba jogo. Dadi Kitambala boy obenga Delta Force tam susu obanga Delta Force aza coach allemand soka ya la kisi talent na ye aboto les producteurs akoma yayi. Vous comprenez? Donc ngana lobaka ba producteur wana tangu baya na monde ya théâtre tam mususu to inorarate bakutana na bato liboso hein andeo ya ba groupe salongo mais ba producteur ba koti sabina lelo ba jeune ba génération na biso na monde ya théâtre bakutana ba tsakala Dadi Kitambala ba bato liboso na ba monde nzonzinga mais bato wana bazape ba pirenga tozalana bango peneti batsaka la ba Dadi Kitambala azana za présent matam kolomote na mona nzonzinga sali nzonzinga kutani na producteur abike non
ta musupe batunenga pona mona producteur oza ko accuser Dadi Kikamba na directement pas na soto sona to soni nabi nakuta na producteur lokola Damien Dimonekeni Damien Dimonekeni abi na lukaka numéro na kuta na ba artiste nyoso Dadi Kitambala batsaka la banani na tuna ba numéro no ba oneso bazaka numéro na ote mais be siko fanda raté mais na salle effort ya kolanda théâtre no pona mona qualité musalo sala no faut travailler na au film na ebisi na mwasi na ngana bana ba ndenge générique fait les kaka mutu muta koma ba numéro pona lexa 4 numéro bazo ba numéro benganga ayati na résidence nanga to fandi to solo la bi ngana le photo tourner film pesa film ya suka oyo ya sala na monde ya production théâtre taga makambo ndenge ya asala film ndoki ya mayele na mayela bondoki Dadi pe batuna na kati film wana jikwa nga mutu na koma film wana film ne ya suka kota na mama présidence ba pekise ba bloc wana théâtre ayaka ko lukanga to bana ko travailler na talent oyo amona kinga ngo na ko koma nenga mona nga ne na koma mais so ba artiste nyoso ndeni numéro na bazana ngoti moi sikoyo niveau o biso toza c'est là yo zagini c'est là yo non toza na bolingo mo se to kutani boy to like biso toza bolingo na ba makamu na ba matanga to kemela katsa mutema mutu na mtawela kentere nayi oke ngana banga na ngati ngasoki nini dada ebi na sala ba film na benga ba Dadi Kitambala to ya to beta ba film na to beta soki prêtre moko na libanda moko neti bangolana leli non fo Dadi azala na oboya ya ebi to kenena ba kote mususu to kolia prêtre mobo Dadi ya to zala to salibu mais na makambo nga lo bagake ba artiste na biso ba banganga voilà donc ba artiste na biso ba banganga Deta Fox coach allemand champion du monde voilà donc merci à Djibol bandeko mikili so bomona nga banzonzingi te ba producteur wa ba yaka vedi ba lukaka bandeko ba lobi coach allemand Deta Fox azaka ba boya koloba ba bomba nga po ba bangaka talana nga na oboto la ba producteur ok nga nazala ku na esprit wana ti na boya na nga nzonzingi te nzonzingi ya mabete ezeloko er moko bandeko bazwi ba code ha esali pe belete le belé awa ba momi na mikili ba bali bango ba kei ba jope ba bali ba momi ba keka suite ba nzonzingi avant ni pe moi code ye à vivre bongo okobo ya masolo bongo pona nini na pe na bongi na ngati talaka voilà merci comme ça à Djibol Mbala monsieur les noirs les pays qui roulent valeur ketchine valeur le pont on a kata Kinshasa bientôt boutique les noirs balbi qui sera le gérant à boutique les noirs merci comme ça aussi à Toussaint Lutangazo immigration canadienne un américain perdu au Congo merci on est toujours ensemble kaka né dans Zalaka na Bosani TV na Jesine Tsaka de London et les anniversaire à toi mon vieux Jesine Tsaka de London Bonzambe toujours Dadi Kikambala makambo de ta force à lobby bobanga raye et puis soki batindi bobenga ye bolinga ko benga te bobanga coach allemand oui azolo va bien champion du monde quand on parle des champions du monde de Ligue Lobake ba champion tout année mo France mtazwaki coupe du monde année landaki Allemagne année landi Argentine donc faut tour de rôle mais moi c'est Ligue des champions business en bon donc ezaki lo moko bimaki na sima ya coupe du monde batali babi coupe du monde 4 ans après ezozwa moi temps moulayi Ligue des champions chaque année mon Ligue des champions chaque année il y a besoin de la masolo c'est clair coupe du monde il faut poser la 4 c'est clair 4 ans après si maillot 4 c'est pas grave c'est moi ngala kozala na problème na été mais chose vraie que mon ma producteur ango ba comment exiger bango moko au mona scénario route à potoyer et déjà na casting nango ozo mona ye déjà na makam nango lemsu Dadi ba pesio Dadi scénario ango na bakombo Dadi ba pesio scénario na bakombo ozo comprendre ce que bakombo na repose exemple ba tche communauté ya papa Ntsakala mais Ntsakala dans la voyage bon comme papa dans la voyage obengi mutu atindaki scénario na c'était papa Johnny Azate dans la voyage il y a quoi sobo yo proposé ou bien bon tika luka intel bon monsieur pe bazara bon ngai oya ngai yango wana mais yo proposé batikali ya mona mutazana façon ça la mais quand Delta comme agressé ngai fona donc sa réponse nenga zao Delta azaki associé na batute na vie na ezaki toujours ko éloigner batu aye comprendre makambango après
et puis l'air biso to antusukitomina tozali kondima rien ba delta tozala clair orgueil à place wana $100 na ozwate yaki mabete yaki bien mais mabe longa yo mona ngo après ozo comprendre azali ko associer batu te puis ba voyage de gaki mingi boko fana bo azana ba Congo boko fana bo azana Kisangani donc timing ezaki na Kisasa te bo associer na musala ndenge nini musala oyo koma soki mutu aza sur place wana boko neti delta azo tosala soki 4 mois soki 6 mois azaki na Kisasa te kobela ozo abela on na Kisangani siko tokele kolande na Kisangani delta to tourner na absence na ye omoni tala omoni ba tuki tomina aza ko échapper te omoni non kola ba kutu biloko wana te omoni biloko lelo koma osala ngana bima lelo koma tolérance ça la tanga oloba o baba ko ya 2013 ba yeba kutinga na loi coupe du monde na ligue des champions ba jouer ba betara mondial ba betara na ligue des champions tolérance zela si ça dès d'abord zela si ça comme ça yo bozo masolo voilà na glissé na bomé sikoyo kaka awa vanga na déplacer to uta kozana na ina major bisadidit to kutena major to bimi to kepena to meli to letoye na osala film moko en tout cas d'être fozala loko bozana dadi kitambala so na pesika jour na ko bossa mamwebele dadi akozoya koya nane batuna film nane major azonga na yeba tena tuna dadi alobi mutu wana benga biso brise salma ka mune president ata benga bino brise ke tozala na yo benga ngate ponani comment boko zona bana moko ya basi na ya mibali basala na nu théâtre te ba oya oye ko la théâtre na nzonzi mais boboyi batu oyo bayebi yango basala naloba ke omoni na mona nzonzi il faut to sala travail moto conquérir ba Nigérien na ba Ivoirien to vani samayeri ngana o ngana yebi dadi oya yebi o tsakala yebi to vandi ba elombe biloko ba yebi to vani sana mayele ba producteur wana ba yebo ta musupe to ko exiger ba montate ngaba lobate ko na boya ki orgueil moi ça eza côté ko te ki individualité azana raison nazala ki mingi tronga pona ko kima ki mutema mabe tala banda ari banda ba musicien na succès na bango na ba conflit na bango ba boaka na ba maladie te mais ma maladie lokola ba mbaso ya na monde théâtre pona Alex ki mutema mabe o comprends ki mutema mabe wana ba ranking wana ta mususu ya ngo téléphone loba ya ngo bana ko kima ko tika ibongo ti pa tena loba oboni tolérance micro zaki ngai papa ezaki yo mesu ngai je suis contre moi tapis rouge ligue des champions business ambongo c'est Moïse tapis rouge to ba scénario nyonso si bosala est-ce que si bo conquérir ba Nigérien na ba Ivoirien mais na groupe d'État force lelo 12 ans na RTG 15 ans d'existence soko na pesi ba scénario na ba film na oyo moko dadio sale pa na groupe ce bataille yango ba zu film Nigeria ba che tam susu soko tala ki bilongi bien te o kansa on est film ya ba paya na ko sala ngona qualité mais batu batala ngona TV yo fele mais bino bo sa biloko moko oyo ba ko teka na mbongo o ba commercialiser na poto tozana bandeko ya poto ba za ba camarades ba Nigérien ba Ivoirien mais faut mona peke non RDC dramatique et ça ko évoluer ça c'est évoluer kate boza wela ka bolia mbongo évoluer te la même accusation na ba sorti ne so bosala bo joie bien mais bosala musala mabe voilà ça c'est papa na niveau travail to sala ka soki lelo moni na Kisasa na Congo ba film Nigeria tala ma sustain kende na banda kunde ba osuma ba CD congolais pour la banzonzi mutako sa haleluya tana ukati lelo mais na lobi yango ki motema mabe nali kotanga bakomba bato abate il y a déjà ba osala ba promotion ya bato pour ba combattre biso moko ngani na kotanga bakomba bato te papa musala to osala na zolo banayo ngalo to sala musala ya en Africa ya message aux États-Unis Frank Yata en Africa to sala théâtre moko to sangani na bande ko ba bande ko na soka ba elombe ba bodo ngamu na komaki pièce na repesa otia extrait hôtel musala ni salami problème na biso ezanini fona zonga mingi pa na ye na alobi le kama bambaso total rappel betamoli na biso neti nga banda tsoki tobe na banda bulu après nzambe na epi nanga nzela musuti voyage nyoso na salaka Dieu me voit nzambe nanga na likolo voyage nyoso na salaka na lulate ngantu sukitomina ndozo mona nga awa mais bango
baokendaki na bakongo akelinga mwasa bato ya ntamfumu ntango akosenga awa miso ekomona susité oyo babwakeleli na théâtre mais pourquoi bozokosela bato ya théâtre makambo mais ntamboli na bino eza bien te kaka bato soki tomi na mobali ya série contradiction ya série eza nini mobali ya moins série ye asosola nalobi delta sosola c'est un ami makambo alobi ya major c'est un producteur confirmé Major Bessadid tosala na ye tonton Mayala ezwi bapri ebele parce que omoni problème soni bino boza moke bolandilaka makambo na biso te est ce que makambo ya zo banigéria est ce ya yebi ke biso na Congo tozwaki batitre nyonso sur 7 titres tozwaki soki 6 tozwaki batitre wana bato oyo atangi wana bazalaki mais torécupéré bango na bafilme neti baviva riva Congolais toi makasi problème de ces années atotanga komonga otanga kombote bazofo bato ba interpréter ba film wana to benga bango ba journaliste to benga bango ba interpréter to benga bango ba nani to benga bango ba nani parce que museo ba sala eza nini et puis bazo makambazo ba yango te zokoka na film pona ko graisser ka biso pona ko salir kaka ba œuvre na biso na to sala vie mavwanga Natiango na YouTube, Natiango le 23 décembre. Le long de tout sur la botoza, le 7. Naza la minito, Naza na 25 725 vies. N'est-ce pas il y a 2 semaines. Mais je sais que c'est les bien. Et puis les autres, c'est le bon repos médical. Na obenga ya jouer. Obenga na 10h et 17h. C'est ça muto a respectaka musala théâtre lokola ngala mboko na ebité. Ngoko lo balanga musala o bana na 8h ngana ozana 7h. To ba leader rebele ba répétaka te. Ba ya kaka ba jouer mais ngana répétaka. Voilà, dete obige oye na mama. Na formaté. Ngana bimisi bana ebele na monde théâtre. Nazana bana ebele na monde théâtre na bimisi. Neti bana no bimisi. Oh nazana balindala la bakadiambuji ba ezoka ba jide e ba nifa bana bazebele bamisuku to bakombo na koyo ko échapper lelo pe bakoma ba présent ba groupe bakoma ba présent mais oyo timela masolo na reta tant nzonjinge kufi d'être à force oye ozonga zonzi ma nzonjinge kufi te eza rolala to bango il faut qu'on dise la vérité eza rolala non omoni tozara clair mutu mso le passe yezo le la passe mais musu champagne ntaba meme donc vite au courant en carte comprendre ce qui pas na ekufi pas mutu monsieur ekufite na to yebso tout à l'heure total rabetamboli na biso ce qui yezo le la ye fois lela congolais li ka bongo biso le tout okuti biso na delta tozo solo là il y a aucun problème il y aura ces bactéries ne se passe au larabo atini se passe au larabo mais ce pour monner la carbo allez ngai na dernier pour moi dans tout ça l'accident na la voiture te na minute comme na nga na problème te na temple na nga makolo mais mutu mo ali acteur mo ali ki na voiture a l'idée à makolo oh mitu voilà fini OK non na za na voiture mo na gara na toboka caractère et puis me sa mili na ko tambola lango na la voiture mo ba yibanga distributeur na za tapis rouge donc faut na le gara na loba non il y aura ces bateaux ne se pas tambola na makolo vie ce qui bon na lingi na ngai te et relianga comme relianga ba 200 300 balles ba tie le roi na pe pourquoi faut na ça lolen ozala na mbongo e ozanga mbongo e lobi ekoyela okoyeba te obi makana ye yeli sisiwe ekoyeba na kaka na Saint Valentin ozala na mbongo inze mo ozala na mbongo e ozanga mbongo e lobi ekoyela okoyeba te pesa jina mumbafu obi makana ye yeli sisi eko yobi na Saint Valentin kaka likambo dali tozap sala mbango bakozela OK mwana lobinga ko sutuka mamna reta te nzonzinga ekufite to yoka ba producteur mususu ba lo te ba lo belali suite ya ba masolo oyo elekela bango
na poto ya ba combattant ba ba koma kita musa bimisi biloko ba sombite ba kopira tango ba osala ba kopika pona ko saboter mais to mona ba major bisadi ditilelo ba continuer kaka ko sala musala ngo c'est que ça musala na bango kufite c'est que tia continuer ko sala ngo c'est que intérêt na ngo ka donc nga on a surtout ki nanga te yango te eza ndoto nanga rêve nanga nga na sala kananga art ne na obike ne nzamba za otika nga na vie lobi na yebite ko kende liboso za okomate po ba oyo pe babandaki nzonzingi liboso oyo atongi Sheraton immeuble tonini azate biso zo vivre kaka vie moko ya RDC. Vous comprenez? Tous les gens qui la et puis tous les charges différentes. On a Delta Force, la charge nanga, ils ont la charge d'adité, ils ont la charge d'endécoanate, ne peut d'adi charge ne, ils ont un donc mutura mutu nenga zaleli atengo, tous se comparaté, mais le là to vivre tous les bon mot, to laisser le temps au temps. Retirer maloba wana. Faut retirer le galobi wana. Ce qui muta tongi na été, yem le monde, yem suyemogo, alina, yako moni nazolinga makam na biso ba comédien. Bato babanda nzondi. Attention, dans la lobby ba Sheraton ba immeuble eza biloko mususu, eza ba biloko mususu, on aza koloba différence par rapport à musala. Ba Sheraton eza ba biloko. Ba kota na polémique ba ngo. Le ya koloba boy. Moi tu qui termine na ki par biloko wana. Mais ba tu monsieur nzondi. Ba koloba nini? Delta à boire quel bango. Non, moi je te dis mon frère. Naza ko répondre par rapport na étant à lobby que naye ko sutuka na ngona retard. Quand oza na vie, c'est que makamna ne silité. Na lobby que ko kende liboso eza okomate. Eza te ba bakenda ki liboso ba clôturer ba silisi. Tam seza ba tumisu ba bandaka nzonzi neti ba tsakala na ba dadi kitambala balinga ba cha clôturer ba bezala ka bango. Ba tumisu ba oya tete, mais ba mona ke continuer ka ba tumisu ba oya ba donc clôturer eza te. Poto pe bache clôture te bangola banini bache clôture te donc le quoi toza na vie toza ko espérer kaka on comprend eza lokola ba marque mituka yo tambula kiso na mutuka ni na neona lelo eza marque mususu ebimi ta musu na neona nga zaki mutamakolo ta yo zaki na mutuka wana wana c'est na ngati des aran voilà ça c'est bien net yesa nonati na wala o esa l'accident wala on comprend lelo ta musu mutu moka zaki makolo ya za ta musa nonati maya okuta ye lelo na Ferrari mais ta ya somagika ta ya someka atira kise kwa tefana kuna ta ya zena ka wana leader mo za ine mutamakolo mais ta mutu leader wana yo soma Ferrari yo za na possibilité na Ferrari ngomba apapa tu ko sa makambo za na una oyo biteka na somila mutu multiplie lancer asa na utabeli bisi yango kama liboso tamla na ona vite wana 818 ngomba donc voilà donc c'est la même de cette gars d'émission te babango ngana lingaka to tombola art na biso na libanda ba producteur wana na osenge pa ba producteur wana ba yaka na ba idée mais ba komaka ba scénario te okoma ba yaka na ba idée ba compiter ba komi na terrain ba tala pe ba chaîne à télévision ba tala lelo batu bayebi pe bazebela nani osala travail ya bien scénario ya bien pas benga biso bato mayele neti nga vina nga manaza scénariste descend vina nga na vani na kimbanse ke papa lobenga kaka mtu na maneko koma scénario vina nga bani na kimbanse papa lobe depuis 1990 na koma ka scénario on comprend basangisa biso bato to koma ko dadi kitambala tsakala koma ke lomba koma to ya to sangisa mayele ata na mongwa muketo za to sala mais to tombola critique na biso na libanda mboka et puis to sélectionner bato oyo bayebi ba osala musala oyo bayebi te to mekana ko former ba to vivre ka te na vio baloba ke kingo ya kitoko zanga mayaka ya mabende mteza olata mayaka waneza koboma musala on comprend et puis biso na biso 2016 biso na biso ba artiste et comédien to cultiver amour on comprend ko sala ka pona intérêt na omote mais sala ke so na bengi mutoto sangisi na mayele eloko ko tombwama na place na lingaki na lia 1 so to la matisi travail au lobby to lia 3 to lia 4 to commander esprit wana. Voilà, c'est ça. Merci de ta force. Merci comme ça à hériter au monde qui est le garçon le plus précis de Bruxelles, Balobi, Toza au CPLA parce que Sali aussi na Yves Pantos, hein, Gansan directeur des informations, chercheur à Makassi. Donc comprenez, donc c'est l'ambiance de cette grande émission de Babango avec Delta Force et Dadi Kikamba. Tout le monde qui est vraiment la moins sous la émission de Bisso. Mais donc d'abord Dadi Kikamba bande musu balaba qui balobaka oza trop fier. Et puis Belé bazo zelo na Suisse dépôt la bango Suisse bon non ça même na moi si que Suisse wana bo pesa mambote totanga kombote
bozela ça bato na Suisse bato bazela ti lelo na Suisse te est-ce que libako betama na Suisse on a te chi de silate cop beba te na moni dès la to epsa yo na rosa na projet à 3 ans ils ont tout na ngango na une année na ça projet na ngai na rosa na projet na ngai à 4 ans na ko le bango jamais surtout quand on a 2016 sur la projet à 3 ans donc on a 2019 voilà quoi next année oyo en tant qu'artiste professionnel l'année oyo non ça voyage en Angola non ça voyage en Chine non ça voyage en Italie l'année oyo en tant qu'artiste muta okanga ati na gina vie na lita bembo avec na lika mona litoi vie Dadi di Kamala Ligue des Champions en tant qu'artiste donc l'année au 2016 programme nanga abeti tolo asali 5 films ngala lobité oyo na conseil la film ngala lobité yo na groupe papa ngala lobité yo mo kwa artiste ta omone bela artiste ngwa bazana ba artiste ba mo bendidi bazana ba bazana groupe et là ça papa yeso non mais de la loba dadi o tu na groupe na yala wa pesa na siège beta nini beta Dadi di Kambala groupe tapis rouge notre Sabino lobby avec la acteur baza kuna se baza ba artiste mais la lobby mais azo bossa na kazo sengelo moko bana groupe yazo sengelo moko to sala force ngao sa force na bengi leki na ngai nani on ba kombote o sala no ka sélection ya ba artiste uti na ba groupe na ba ba sangana mais ngade ta force azana na groupe soko ye naza structure vanda groupe d'etat force azana na o l'état ayebi naza ba artiste o ba vanda ya groupe ya ngai moko naza ta na 25 ya nga moko se na bina benga dadi kitambala akoya lokola misa eloko to betango na groupe nanga na acteur professionnel okuta majorité baza ya nga non so ke pana majorité baza ya yete non ça c'est na groupe nanga naza na acteur moko non oh papa papa atiko son sangai ngai tapi na groupe nangai soko tali nazala di acteur professionnel et tant que professionnel ngala mona non professionnel pe bazali non naza oh Malou actrice na yo nani Malou actrice na yo non yeba bon nani Malou na papa nazala di acteur moni ngala sala système moko boye nalinga ba petit batiaka mbo tende ba ba nyoko la bala ba cotisation micolonios moi nalinga ngoti ngala linga biloko la dia wato kende ngala zola di papa ko di ba déjà passe voilà udoba tukitobina ba debele ko di ba debele so mo teretani ba yeli bango mo 25 wala kwa 2000 ngala tapi rouge ba petit se ba yali voilà asala groupe akokite panzani sakala asali groupe akokite panzani basali fusion ba omi bale basangisi esimbi te panzani pani ba dirigeant ba dirigeant akoko dirigeant ba tout papa donc na makamu susu te ma beta bazala ba groupe te avis du peuple groupe tapis rouge Dadi di Kambala viens m'avoir ngezakuna na groupe tapis rouge akatana oh ba film ngala sali est-ce que Delta peut-être a joué batté nazana ba maison la ville nazana papa nazana mon producteur nazotanga siko pona la Delta mon producteur Marius Nkoy moi yatanga ki ba major ngasko le tengle producteur nanga Marius Nkoy atin nanga voiture Christine voyageur na 1 2 3 4 ya film la vie na zongo na maboko ya Marius Nkoy à vérifier. À vérifier. Nazwa Christine voyageur de l'époque où on a $17 000 à l'époque où on a. Nini, t'es notre groupe groupe tapis rouge. Na sa film net à Katana. Na sa la groupe tapis rouge. Producteur aya sepelana. Alors bi tadi tambala na voilà. Namoni to suka na lelo pona lelo to suki awa
continuité et la semaine prochaine tu remets dans ma solo ton makengo budameto makengo yeah aswan sanga kabo. Une dernière question pour que tout succès na yo alors avantage ni besoin nango na ko kota ba film na ba YouTube surtout na ba si tu es bimé belé micro pour na mamuka ba théâtre avantage et désavantage nango pour que tout succès na yo mambo te pe na bana poto bota la biso avantage ezaki nde baza osomba siko bakomutala ngombala moko na kotala moi eloko ekoti boko te komi mieux par rapport à CD yango moni ba tournage nde na tsaki on tourner ekufite ezongi kutu de comme chaque semaine ko tourner donc avantage yango wana parce que zalaki mona mulem ta otala ba vie ezo mona mbala mo ba vie oza iso bo mutaos aketeka akoye sabino na teka pa ya 2000 personnes mais ce que ezo mona 17000 batailles 20000 batailles 40000 batailles donc ils ont ça quand même bien. Des avantages? Des avantages, les appels parce que tout le monde est en tout ça jusque là pour dire à Robin on peut le compte tourner il y a côté Sinaï jusque là que bien. Les avantages les ara qui peut-être l'aime sous Falos ou l'aime sous 10 000 hein mais l'aime sous on va payer ça qui 3 000 j'aurais peut-être comme là 15 000 20 000 peut-être voilà mais l'essentiel sur aux yeux quand même n'a rien. Voilà. Mais là, pour parce que la couche de la population dans le biso belé, dans la émission YouTube, ça coûte même pas na ba téléphone, na ba YouTube, na ba bango, donc c'est difficile pour que lobby la production pour ça la Liban na mbozo matepe moi régressement ya makambango pe moi muke wana. C'est ala mboka na bombela ote c'est de comment otekama. On t'a ko ça ote naza to saka bilo mo ya karibu na ba divorce. Batu bena babenga tokozwa CD wapi na nga na lekaka na Baraka TV groupe tapis rouge na lekaka na Baraka TV batu bazwaki chance ya kotala te abiso no adikambala na kozwa CD wapi donc batu bazosenga et puis batu bazoteka ba CD bazoya vie tokozwa wapi donc ozo sentir que congolais a comme na esprit na resomba CD zoteka manango papa mutako sauté yé moko delta nenga zawana ataki na ba CD na yeso ki mboka ni na tindaki ba yela ye apesa ki bactérie na bateka ezoteka manango na kisasa CD zoteka ma ezokota nango partout pour la mbote bonne année na batinyoso na soki na tangi ete fona za mtaliboma mbuta metro makengo mbuta mes condoléances Viadrisha ane utele kakufula ki mwana na ye Viadrisha motombetre nzamba zala na yo et puis mes condoléances na mon producteur Marius Koy Marius nzambe pas na yo a perdu ki mwana na ye et puis Koko Pedro félicitations olongoli moi sina kisasa oyena na mikili ya mputu ya Suisse kuna bato bakomi ko sepela moi ça zongi na forme et puis voilà bato bazo sala ngai ndenga nele kitoko tokoko yina bango te mbuta metro makengo mbuta merci Cheda Tamboué de tout le temps Charlie ici de tout le temps Bilonio se bat boninga ngai Miokono Florian Santa Miokono Domtil Makenza Domtil Maman la Fallon babona nena yo et puis en Africa Frank Yata ba Frank merci na batino so balinga ngai Bozé Belé Justin Sengo papa na bon regard papa na bon regard Justin Sengo merci na batino so balinga groupe tapis rouge bientôt en tout cas na obongse la bino vie na obota les avions mavwanga ce qu'on a obongse la bino repos médical na rejoa Masalanga Delta Force na rejoa essayer muninga na ngai bon natala bilobelo azoloba soka koloba ngolo susu donc tozo tourner ne repos médical donc na pia déjà résumé na uta mikili na ye na kosi famille na repos médical bon mavwango bokomona ne logo wana en compositeur na Delta boza de cité en tout cas mbote na batine so balinga ngai na sepeli mingi année à bien pour na bino bye.
Voilà, merci, grand merci comme ça. Agres Bondo, à la nationalité belge, et sans oublier héritier au mot qui est le garçon plus pressé de Bruxelles, Jérémy Koulou, sommet du Canada, Motema SP Babo, la patronne. Alors, numéro de téléphone, n'habitez de Kikambala parce que Bande Banzapen a besoin, Babenga pour un soutien, il y a Moussala Boro, ça la vous ça la bien à Bango. Bon, Ngai, en principe, numéro l'anglaise affiché wana, mais tu vas l'ingaka, comment il goyoka, tapis rouge. Vous n'avez pas ça, le numéro on va les belé, mais 089 91 92 333 Sogolingi dédicace Olingi au reprocher à l'euro pour la Moussala message à bien quoi on ça bien pour tout bon ça Moussala mission sur quoi 089 91 92 333 on joue ngai moko na téléphone na pesa rabatute ndenge batumsu ba pesa ngai moko tsusu bitomina na ba téléphone nanga bye na batunios. Voilà, merci alors. Non. Et na cause à la fois na cause ingrate. Bonne année na Félix Wazé quoi. Bonne année na Lacoste. Bonne année na Ferregola. Bonne année na Héritier. Bonne année na Déplique. Bonne année na Tadé. Bonne année na allez pour non nazo tanga bateau yo. Moi, il y a une polémique. Mais depuis, voilà. Une question, mais donc, tu as anniversaire sur bonne année à répondre à tes problèmes quoi. Té, ngai na polémique na mutu té. Nga zotanga batu na ngai okokuta la boye. Ah, zwa moi mixing. Ah, zwa moi skoll. Zwa moi boy. Nga zotanga batu na nga wana fali ya mutu na ngai mais na zotanga batu na nga wana ta bilo bokrea bonne année na fali pupa na jibe piana na Weranson ya ba leader nyoso oh bazo ça la fierté ya mboka ta ba polémique. Voilà. Merci de ta force message ya suka et puis promesse ni ndosa na bana poto États-Unis mokili mobimba ba tala biso. Merci nga message nanga na 2016 bande konyoso ya poto on bo découvrir Delta Force. C'était Delta Force as artiste et comédien 30 ans de carrière naza fils ya kimbanse ke papa lobe mwana ki manse ke papa loba ko betela tolo nazanga moko na RDC na bima na sala ka théâtre na sala ka scénario donc boko découvrir nga kaka na be mission boye na kati ya théâtre soki ba producteur ce bon meka ba misusu nga pe naza meka ngata na ko koma scénario otala touche nanga po bana poto pe ba découvrir scénario nga na komi na travail na ko pesa na kati ya musala bonne année na bandeko nyonso tu ya poto ya Afrique mobimba bonne année na ba artiste comédien nyonso nga naza artiste sans rancune bayaya baleki bana na coopéra na mutu nyonso bonne année na ba artiste nyonso tu en général on nous contacter nga na numéro na ngai 099 99 donc 49 091 77 obeti 49 obeti code amoka 49 091 77 groupe Delta Force to évoluaka on a Kinshasa na commune Ngeringi na lekaka na RTGA chaque mercredi na 21h30 et puis jeudi na 13h on découvrir groupe Delta Force talangai mercredi na 21h30 jeudi na 13h na RTGA. Merci na Chic Bazola Sima Oluau honorable PDG Pius Mwabilu Mbayo Mukala na maman Brigitte Mwabilu Mbayo Mukala wana ba parents nanga o ba adoptanga. Merci, bonne année à tout le monde na ba fanatique nyonso o ba ebi Delta Force. Merci. Voilà, merci. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission. Numéro de téléphone, code Amboka 00243 49 donc 99 99 091 77 99 99 091 77 ou bien 089 81 72 192 089 81 72 192. Voilà, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission Théo Bango avec Yves Pan, hein, directeur des informations, chercheur à Makassi. Voilà, donc c'était là l'ambiance de votre émission. Parce que Babi la Ferré de vaincre 2016, il faut bosser dire comme les boss américains Zoloba, Rafungi Nabi, Bolak Salisusu, parce que
premier site yango Congo Promo. Merci na tous ceux nous tangas de migration canadienne et américaine perdu au Congo, Djibol Mala Monsieur les Noirs, les pieds qui roulent, Polito, na Bosonité, Chris Etem le futur Marie le président Claude Ndomasi, Balobi, c'est dit qu'un temps road mineur, sans oublier Balobi, toujours ensemble harmonica cette fois parfum, monter mais de deux soit dit Elilia Kolo et Elilia Nzagoma l'image de arc-en-ciel. Merci aussi à Paola Schengen, Paola Schengen, London, Maman la Prince, sans oublier celui qui est derrière la caméra, c'est Ray Sekang, le support pour caméraman, Motema Benizola, Nabosonité notre cordon qui est Serge Piana Bapiana. On se retrouve prochainement si Dieu nous prête vie. Merci.